Est-ce que Chine il faut qu'un autochtone des autres? C'est deux pétés, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Voilà un peu. La peine on s'en va. Il y en a eu qui ont vertige. La drogue. Madame. Pourquoi tu n'as pas mis Longola lo kama nonso. Longola kama. Yango kana uzona na. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Namutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo. Lelo Mama Bijou don na ye na émission te. Na ye na minene kwei. Donc Mama Bijou don na ye pour na kosela bino publicité ya voiture ya location na Congo. Moi na poto ozo kitana yo kin. Ozana ona mutu ya koya kozwa yo te. Contactez Bidor TV. Contactez Bidor TV, ba koya kozwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer na Katiakin. Eza pona banani pona ba diaspora. Mama Bijou d'or a kwesi ya mine na Katia Bidor TV. Contactez Bidor TV sur ozo kele na yo kin. Donc kobanga na yo te sur oza na séjour na Congo, oza na moyen de transporter, contactez ka Mama Bijou na numéro oyo moni na se. Donc, okozanga muto kotambusa yo te, okozanga voiture te, okozanga place à kolala te, parce que Mama Bijou d'or a na solution ya nyonso. Mama Bijou d'or na la sabino voiture à location à partir à Congo. Voiture eza na bon état, ceux qui to yebi ki ozo kita to bongisi voiture na biso kitoko to sali entretien à voiture malamu, to ye kozwa na aéroport to ke kotika yo place à kolala. Ces jours na onyo surtout kozanga muto kotambusa te parce que voiture on ezali accompagner na chauffeur na ne komate na prix ya malamu prix ya mukie yo kaka essence na yo côté à voiture Mama Bijou d'or akangi masolo côté sika ya kolala Mama Bijou d'or akangi masolo zela bomo na voiture o ezo zela bino contactez Bidor TV solo la Bidor TV soko opesa mbongo na Congo mutu azali akozwa soko kopesa mbongo na Europe Mama Bijou d'or azali akoyamba mbongo na yo donc akopesa yo chauffeur akopesa yo voiture soko olingo louer yango pona 2 jours yo kaka soko olingo louer yango pona 1 semaine yo kaka soki pe 1 mois soki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo Mama Bijou d'or alobi na tie voiture wana prix ya malamu pona kaka koyede bandeko na ngai oyo bazalaka na poto okende na yo Congo za na moyen de transporter pona koyede ba diaspora bana ya poto Mama Bijou d'or ayeli bino solution ya voiture donc nazo la bino voiture wana ozo kende Congo contactez Bidor TV akopesa yo esika ya kolala akopesa yo voiture akopesa yo chauffeur Bidor TV nde makambo voiture yango yo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qu'ils veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment
veuillez contacter Buder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Buder TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi o soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.